Maman n'a pas sa banate. N'a pas sa banane. Ah, j'ai kende. Eh, maman, n'a pas eu qu'à 6, il faut qu'il 7. Vas-y, belette. Baninga notre kona bombala ba koli ba sisi ba diplôme ko ngalo nando zalaka nana kunela ka mabele na sela mabele e simba te ndenge opona musala ya journaliste donc ekota yo pena esepelisaka na kosala yango ese mutu moko akokiko yake ya longolo otiko sala yango ba liaka na musique ce qu'on faut ça la bankote ya kolia bana papa opesa mukongo na yo mais ça moi matiti ya bokoko ne mabeti na yebi makambu ya bokoko te na yebi eloko te musique na habita kazana kisi mais omoni auteur ya makambu nyonso oyo bazobika na ndako na bango eza mo ya de eza la volonté na ngate neti na ngamugo e banokisa na pasi mais vu que baotinda ngai na na force tu ya osala te des choses dans ces ndati nenga ke nona do chaussette na na su maman de bango tu ba utiliser ngo na mboka ke kasi ba moni ke no soki ke no abando bota héritage wana ezala e pa banana Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le dit religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Shalom bana ya Angleterre mobimba, c'est papa Moïse prophète. Na yena sango ya malamu pona koyebisa bino ete le 17 novembre tozana convention na Tottenham pa ya pasteur John Ngela. Nazo koloba ete ba oyo bazaka ba problème oyo koma chronique, lokola bana ya ba autiste, lokola bato bazana blocage, lokola bato bazana limitation, lokola bato bazana malade sila kate, biloko nyonso tout ce que koma chronique boyeba ete zali démoniaque tozozela bino po boya bokoma déchargé na kozala ngai moko tete na kozala na pasteur John Ngela. Le pasteur John Ngela en collaboration avec prophète Moïse bien-aimé tozana bino dimanche le 17 kozang sate de koranga nzambe akosala nzambe akokangola nzambe akorestaurer yo malade umele tamulai oyo problème kutunso za attaquer ba triquer yo yaka le 17 dimanche na 12h30 na community sport center Moïse Makoma tozana en prière ensemble tokuta na sport center en face ya Tottenham Stadium toza wana ndeko boya ebele nzambe akotika bino te parce que oyo komi temps ya nzambe balwa nyonso établi par munguna nzambe ayeko benga nango nzambe ayeko pesa guérison nzambe ayeko restaurer yo mtoza na problème mtoza attaqué par l'ennemi viens et Dieu va vous délivrer na combo na Christ. C'est le pasteur John Ngela retour à la parole fire boya ebele bokola 17 novembre ebele kati na biso bakobika ba limitation ekosila ba blocage ekosila ba maladie ekosila bana ba autisme o babika te bakobika tozozela bino boya ebele tozozela bino na mboso.
Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission. Bravo, Josie. Cette émission qui vous ressemble, l'émission de Kokokai Nayo, Nangai, Nabisonyo Soto. Abonnez-vous, c'est massivement aimé. Likez, partagez. Vous ne serez pas déçus. Tout le monde a été émission Nabiso. Bravo, Jésus. Yesu Christ, Ndazali, numéro 1. Et Ndazali, sponsor officiel de cette émission. Bravo, Jésus. Merci à tout le monde. Au besoin d'Abiso un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, vraiment. Nzamenanga apambola bino, les amoureux, les amoureux. Il y a cette chaîne Bisso, chez Bisso Télévision, voilà. Les amoureux de cette chaîne chez Bisso Télévision, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. On se retrouve encore une fois aujourd'hui dans cette plateau avec une émission que vous aimez tellement beaucoup. L'émission Bravo Jésus, c'est une émission autre Camille qui est Zaliwana pour réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth aux autres un peu partout dans le monde. Masolé les laisser ça la passer et tout ça. Mais dès qu'on a senginga inayo tomita la bisikani no tobe bisina nzambe bisikani no toko tambola lolenge sengelité bisikani ni oto sana makambu oyo to bomba bato kisabiso na banzungu bamema biso na bandako abanganga balava biso tolongola bazeme belé ndeko boma libala moto tia poison bana msulelo bakotelenga no détourna ba compte belé na banque osala bo makambo ebele lelo nzamba za na posa na yo na ngai to se repentir to confesser to ya mandi to landa njela moko o ezali ya Jésus-Christ de Nazareth parce que la Bible me dit dans Hébreu rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'éternel, c'est-à-dire essayer de se pardonner les uns les autres et en des alliés mission au Christ atindinga na yo na sena mokili ndeko na ngai to milengele parce que to ebingonga te tozonga pa na Yesu Christ Masia et kozala vraiment malamu mingi nyonso tosala to gagner awa lobby importance nango ezali sali tokota lola yango ndeza ya motu ya tina ni tozwa nyonso ya mokili puis lobby to perdre ya ça sert à quoi ndeko ekuke no nzamba robenga yo bisiko za ekuke na yo landa. Merci beaucoup du côté de la régie, pourquoi pas papa mon solo. Que Dieu vous bénisse abondamment ainsi que mamie mon solo et pourquoi pas à papa Eli Singanduku, pourquoi pas à tout le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Bande kono sobota la biso maman Déborah, merci beaucoup. Samba Pambolo depuis France, pourquoi pas maman Charlotte Odia depuis Montréal, que Dieu vous bénisse, maman Jackie, Nzamba Pambolo, maman Francine, Nzamba Pambola Bino depuis Australie, que Dieu vous bénisse depuis Italie, Boza Ebele, maman Hélène, maman Dassa, ça date, ça fait longtemps, maman Angélique aussi depuis Belgique, pourquoi pas pasteur Robert, que Dieu vous bénisse. Là, maman, je dis bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Moi bien angolo nzambe. Vous allez bien angolo nzambe. Musweke wapi? Ba problème etondinga makasi na libala. Ba problème etondi omingi na libala. Oui maman. Ba bengi ona kombo nani? Kombo langa mama Brechante. Brechante Makumbu. Mama Brechante Makumbu. Brechante Makumbu. Brechante. Makumbu. Ah, Brechante. C'est-à-dire Brechante c'est ngelo bani? Brechante c'est ngela sa breve chance. Breve chance. Bon, tu as un combat qui te cause un problème. Oui, maman, naza vraiment un problème à casse. Ok. Est-ce que nabi que tu as un problème? Oui. Et surtout, babi som so plutôt peu so problème na yo. Problème nanga qui va te croire? C'est Dieu qui sait. Mais il y a surtout tika kana maboko nzambe. Tout prier. D'accord? Oui. Bon, tu vas nous soutenir. Amen. Tu me permets? Oui. D'accord. Seigneur Jésus-Christ, au pécio, merci. Tika ete kembo pelo kumu, ezonga epai na yo, Seigneur. Totiki maso tokusula awa, tokabi yango na se na loboko na yo, Seigneur. Yondo bongi na lokumu, po bongi na masanzoli. Tika ete nyo surtout, Seigneur, ekumisama, Seigneur. Tu yango to fléchir, mabolongo na biso pe molema na biso pe to sopi masanzoli ya kolobaki oza ozana, alanyo imole kumama na yo. Tika bandeko no surtout azabi kanyo soba kolanda biso, nzambo sondaka le cœur et les reins obi qui s'appelle Mboka Congo totiki kimia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, maman. Nazo kai. Maman. Nazo kokate vraiment. Pasi. Ibana na yena kota pasi ya makasi. Maman navanda nanga na mbandaka. Mobile na ngai. Ayaka kobeta miziki ya mboka. Ok.
Tant que beta musique na mboka mobile na nga sepeli na ngai. Aza musicien. Aza musicien ba beta musique. Folklorique. Ya musique ya mboka. Yango wana ba benga ngo musique folklorique. Yango wana mama. Tant aye ko beta musique ya mboka, aye ko sepela na ngai. Tant sepeli na ngai, ngana na kisasa anaza na bandeko te, bandeko nyonso batikala na mbandaka. Tant aye abalinga atikala tana nyongo ata moko te. Ya balinga yi ba mama biso ba ko bisa ngai eza mabete aza na pe responsable eza musala tangu ayeko bala nga makambo nyonso esili toye na Kisasa tant na Kisasa na vandi vraiment tambola plus de 4 ans na ozwa zemite eloko moko te na obenga mama na biso na mboka na bengi bandeko na nga na mboka ba yebisi nga ke okobota kaka mama pasi. Oh là là. Maman, c'est là, gâté maman. Naenda mkitasa. Zamba yako swanga na yako zwa zemi. Zemi yako sa 5 mois. Yako zwa zemi 5 mois na ken hôpital. Docteur ayebisinga abinanga mama okoko mabilo kwa kilo te. Mama zemi yako bima. Tobandaka bien na mobali na ngai akipanga très bien. Donc nazongi na ndako docteur ayebisi mobali na nga abinanga kinenge eza boye il faut ozulaye ndeko avandaka na ye. Asungaki na misala. Docteur amonaki ba matrice na ngai eza pete ezo simba te. Mobali na nga pe ekobenga na mboka na bango. Maman bongo alobi te na mboti na nga ta mwana mwasi mama ngo abite mwana mwasi aza na boccupation toti ndo kaka ndeko ya mobali ti nzamba ye kosunga ndeko na aye papa leki Fulgence aye tovandaka vraiment très bien mobali na nga ndinga kenda kaka voyage to kotika na ye nzamba ye kosala grâce na ye koma suna mukumba ya mibale tana ye koma mukumba ya mibale mobali na ngai ndeko mbaye na nga wana azo tuta pondu akosala misala nyonso tovanda vraiment très bien vraiment donc très bien donc mwana mwasi akosa tokilo ba mai tokilanga ba mai wenza kenda kana ye misala nyonso asalaka na ye bilamba yana ya nikaka donc asaka eloko moko te na tiaka makulikolo zemi ekokoma nga nazokende donc à terme balobaka salipelete bayebisinga ke bayebisinga ke mwana aza na évolution vraiment ya bien ekomi siko tanke na bota docteur ekotiela nga date ya suka mais docteur alobi melobaki nzambe elobi docteur melobi nzambe te badate oyo docteur apesaka ngai ekoleka ti toye kovanda na yo pasi mpenza ya kobota na kei donc nakei mpena na mati donc mwana na boti mwana mobali me mwana ye kobotama morne morne nazo comprendre te mama na ngai mobali na ngai lokola abetaka aza musicien ya mboka so pasaka na bakisi mais nazo croire te parce tovandela nde na ndako na ndimi yango te mobali na ngai atikala ata na nyongo ata moko te banda na famille ya mama na nga na famille ya papa na nga mais na nsima wana nayaki komona so nazwi zemi mois ebimi te ebimi à part wana eza baze mususu bana su oui et à part wana eza baze mususu eyaki kobima nga so kosika mois elongwe mais na bando ko se senti soki na lali na buto senti pena ke mutu aoya mais nazo comprendre te mais na ko senga na basel na nzambe basunga nga vraiment na likambo oyo mais nazo yoka pa ba camarade ke mobile na nga suspect mais nazo vraiment sur na place wana te po vraiment naza vraiment sûreté pona wana en tout cas vraiment basel na nzambe vraiment basunga ngai vraiment na place wana batanga vraiment na losambo. Ok maman, merci beaucoup. Merci. Mais je vais te dire dans tout non moi mituna mibale. Olobi ba ninga na ba koloba ke mobali na yo azana moi aziem tako sa makambo wana. Mais na yo moko za sûreté. Naza sûreté. Oza sûreté point no mona kene lo moi mabete. Na simbara partout. Simbara na poche na sambetu. Na komba ndako. Magi docteur apekisanga. Mais ndako na komba chambre na ngamoko na komba ngamoko. Ok. Sikoyo
ndenge olobi bongo olobi tosunga yo c'est que à tozo croire te mais quelque part ozo suspecter mobile na yo quelque part pour toza bato toza vraiment bato quelque part nazo suspecter mais nzambe kaka sunga obosi ko so eza bongo ke mobile no aza kisi bon so eza bongo mobile na nga za kisi mama madame na sa divorce bengi famille na nga na bengi famille na ye asala foyer nenga pe na sala foyer na pona ko sala ba perte buti a Jésus kindi bongo nde kwa mobile na yo wana omona ki atani lo moko te en tout cas vraiment eloko te to vandaka vraiment très bien anda ozata na suspect moko te eloko moko bon yo pour ta village pas outil village oui que moi bata village moi makambo vraiment compliqué mais au comprena omona ki te ka bongo azala bien azala bien mais ba bébé koka pa ba camarades na ba camarades mbali na nga na ba camarades na ngai pona c'est déjà ma famille ana kisasa ok ba yebisanga bongo kaka to mona beno clarté yango vraiment naza vraiment sûreté mais quelque part doute ezali quelque part doute ezali ndoza na posa na ye na posa biso tobengelo ye awa oui po oyebise ke bana baokufa yo moto oboma bango ozwa courage wana oui yo oyebisa ye oui ok d'accord mais olobi bandoto olotaka emsu babuto wana omona ndeti nini namona nanga boye mutu mais likolo boye namona nanga elongi te donc namona ka ba masque mo lokwa moi lati masque mais elongi na vraiment namona te lokwa masque o baza basala ba so ba crime ba criminel ba ke kota ba biloko amba lataka ayako sala nini azo finanga na libumu mais elongi na ye moko vraiment namona te nzoto boye ata na lobaki na différencier ndenge nini namoni ka boye na se mutu mais likolo bo masque. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que tu as pause et puis on va se retrouver après. Tout le cas, tout du côté, il y a des connexions qui déjà va commis. Mais moi, je pense que nakata makambo na besoin ya ndeko mobali na yo parce que ça ozo ya ko acquiser mobali na yo ki azo lia yo bana na molili. En tout cas, to mekano pe ko sola na ndeko mobali poto ye bandenge ni ko sala na mobali wana lokwa boza bino misatu mutu bofana na kata ndako esenge pe to yo kamoko na mosusu po ezala mwa bien po na to yeba kopesa yo mwa bwanya muke mwa solution muke na otozana ngo. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le livre religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. De retour sur ces plateaux, orphelinat Yangoana, Bravo Jésus, nous sommes situés dans la commune de Matete, quartier Viaza, avenue Viaza, numéro 27A plutôt. Numéro 27A, référence pour Matete Banounou. Nous sommes là, ils ont la pub de temps à autre, fêter nos orphelins, Ali Alata, et vous avez malam, vous avez besoin, pendant que nous sommes un peu partout dans l'Europe, pour se dire moi bonne année, moi bilamba, moi eloko, pour ça moi emballage, moi carton.
obengi ekozala malamu mingi nzambe akozanga te kopambola yo moi ba âge moi ba taille tokoyebisa yo ba numéro pour que olia omela pe ofete na orphelin ekozala malamu mingi wana obengi pona carton pona ba colis pona quelque chose obengi biso ekozala malamu mingi nzambe akozanga te kopambola yo. Oui maman nanga obaki Prechante maman Prechante. OK, d'accord. Maman nangai. Je pense que de temps à autre l'autre bandoto no soso la moto. En tout cas vous mananti. Oso bete la piata mobile na yo. En tout cas vous mana betati. Kaso bando sa ma bete. Bon maman na betati po ani po na ndoza na doute na. Wa. Na doute na ngona sens nini ke na simbaka partout. Bilamba na sokola kana talaka sambetu na mona ta réaction mokoti. Te wana na yebi. Mais oza mari et femme ndongo lobi ke mobali no atikata ni lo côté na côté na bino na mbandaka kuna. Mais tango lota mo ndoto moko boye eza vous en couple il faut en partager. Problème eza yango wana vous êtes en couple mais ça mara musu bo so la rater. Tu vois eza vraiment intéressant. Peut-être papa cause a peine idée après cause la peine na eloko musupa ko kai ko apporter peut-être ngalo banobo ki na prière bo kende bo ke bo meto ngomo nelo moko yaka eso simbo na libumu après bana balongwe eloko ngwe ye simbo na libumu soke yeka yo bana babimi monte ke eza pena biloko moko eza ya mwa molili mais makambo biso eza bien mais nous avons besoin de le frère qui vient du village vraiment à Kota tout ça peut ça peut au solane poto yeba moi comme sous les canaux et puis on verra ensuite. Merci beaucoup de côté de la régie ceux qui moyens ali beaucoup de langai ndeko mobali ou azali beau frère ya maman abiso Prechante et ara combo moko wana parce que idées anga lisusuté mais maman est-ce qu'il y a des temps en autre que dans l'église au priaka au sambelaka? Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va? Ok. En forme? En forme. Ok. Ouais. Vous retrouvez place facilement? Oui. Ok. Où t'as les bons points? Salut. Hein? Maman, on a place? Fanda, ozo banga boyeni, oza likambo? Non. C'est bon. Moi, t'as le bangi? Non, moi, étonnement pour moi, sa grand frère. Sa grand frère na yeme na kuti bon habité. Peut-être pour atika ngana ndako. Ok. On a vu. Oui. DAB a moni a. Même taper sur ce numéro dans côté bien. Problème. Tout n'est. Problème est ça? Oui, problème est ali ya. Problème est ça ya na bino abalangai atika ni na nyongo na famille maman na nga ni na papa na ngai. Ce qu'on a comprendre té, il y a liboso zemi 5 mois et bimi. Le bengi maman na mboka yo yekoya. Ya mi baleze me comme na ke pas docteur moi na en forme ça bien. Na ke bonaki na boti morni. Na sima wana na zo ata speed des emi 4 ezolo. Yango na yaki pa mama pa sunganga na ba prière yo na pesi bango numéro na yo o ba benga. Makambo le kananda kuna bango yo yebi. Oui, na yebi mais ya neti ya bazemi. Olonga na yebi parce que na vai na bangonda kumoko bangondi mutu ba bokola ngai. Donc eloko suge ile kananda kufona ye bango. Oui. Hein. Na koloba que non bon. Tobo yeba via mutu te. Pour monde de musique au grand frère Kota même si les tonto okola. Les tonto okola pekisa ki même grand frère monde de musique. On a habité na ko canceller ma bête. Na ko canceller ma bête mais toza batu mitema et tout taka. Et souka voilà. C'est ça le problème ezoya. Pona ngai. Grand frère na mona ka geno grand frère na moi babiloko ni mo boye. Wana geno po grand frère abanda monde musique abanda monde musique kala, abanda monde musique kala. Banda muke les temps to kola. Ba père ba pekisa ina ba mère mais abanda oyo kangote. Bon, tarage bon ba musicien to melela bango mbondo dépôt de yebi que non bakota kotaka do basimba ka wipo azana moi place mo bogeno etombola ke do ezala bon. Akinda ba voyage mingi. Oui. Na liste. Oui. C'est que yem to sacrifier bana moi si.
bon soki ndeti tobi toloba bongo esa lokwa to accuser mais selon idée na biso bato nde to raisonner to ko tiango eza bongo kasi ata bozo supposer ça déjà ka accusation oui parce que bible ezoyebisa biso makanisika ya pamba moto akosumuka kotalaka moto na lisubu akosumuka yango si tobengi bino pour moi se alobi aza na badoute akosispecte mobali na ye mpo baninga oyo akutila azwaki lokola famille nde bazoyebisaka ye ke mobali no asimbakisi bongo mama eza bongo mpona loba maloba oyo olobi na balola te mpona ningaka kobalola maloba te donc ozosispecte mobali na yo mais kote mosusu nde ondima te mpo oza na ndako na bino secret eza te bosimbaka nyonso kote oyo mpe ndeko mobali alobi yo mpo ozoconfirme ke ndenge mama azosispecte ekozala vrai parce que oyoka ata na lisolo te quelque part nde ozala na village kuna na mboka na bino parce que toyebi ke yo outi village mo makambo ekoyebana kuna no même si moi elo mo wesala mama gri mo wetwa lisolo mo ebetama te mpona yaya bon selon lisolo nde nayokaka na ngai kino vie bamondi na musique ya kota bandule yaya kata nana tune donc seke makambo nayoka eza ya solo seke makambo nga nayoka eza ya solo ke yana mama nini ono nasala perti kasi seke ye ayebi makambo ya ndeko na bango te mama te nanai naza na kosa nayeba mpo ye eza ndeko na ye mama nana posa na kasi te boyebani na famille na bino boyebani malamu nazonga ya solo mama malamu nazonga mpa na biso po anini yango yo oyokaka ke balobaka ke ndeko azala na kisi ye moko mpe ayoka meme steke makambo nga nayoka eza ya solo biso na ye toza meme ka do toyokaka non mama eza ya parce que soki yaki osimba kisa oyebisaka geleki ndenge nonga nasimbi kisa te mais okoyeba mpe mo basecret famille na bino te yaya non secret toyebaka ya famille ke non ya mwa neti mais jamais ke non moto ako osimba eloko na ye oyebi na yo papa oyebi na yo oyebi eza likambo ya solo bon nga plupart ya baneti bakodi wana nayebi yango te mpo parce que bon na conseil na vraiment na neti ba makambo coutume ya famille na kota vraiment nango te elo nango elasaka yo kota yango te ozali nango bon ndenge na koleli na yoka pe na lisolo te babetelanga nanu te parce que na oyeba ndeni otuna apete donc na tuna apete na zo ape idiana te po parce que na mona ke non na ko salela ngo pete c'est que place yo utina village kuna sango deje panzani ke yano asimba kisi imta olia bana na ye bon tokolo bango bongo po parce pardon oui ekenda yeba ke non sango bako pimelo biliame jamais likambo bako pimelo biloko akolia me likambo bako pimelo te yeba ke non sango etambolaka loka mama kasi yo azoloba yo ozolinga te yaloba mpona mama komema zemi 9 mois obandi zemi de 0 pasi zemi mama te wana osala perti e na osala perti vraiment mama ye ayebi seka ayebi makambo ya ndeko na ye nga na oyeba ndenge nini neti makambo neti ya bakisi nga na oyeba ngo oyebi yango koya bobalinga boye bopesi biloko nyonso nazwaka zemi te nzambe ye osala grâce nazwi zemi sikoyo nge eloba nini nga naza mowumbu na bino mama pardon pasi ya boye vraiment combien de zemi mama so totanga ata 7 kasi on alobi te problème sikoyo ezali condamné plus mama nadina bayam nabenga famille na ngai baya nabengaka famille na ngai oyaki mpona oluka solution oui solution oyo oyaki tika biso tokentelo makambo tozosala bakete tozosala bakete nzambe na ngai avant comme on a famille
Bana on connaît solution bisika ba démarche surtout yo sali bo peut-être que copé ça idée après famille et Maman, et répondre na yo soko tika na libala to okende biso to kabola ba tuti. Maman ce qu'on est na tunia maman net na zana c'est trouver ngamoko. Ye aza anandeko ne. Mais nga na c'est trouver ka ngamoko na nzambo akela ngai. Et manda ke musika ti. Ce que sengi ke intervention et ya ba ya manda ke musika te na afia ba to quelques minutes. Maman, ce qui na yebaka soki batunaka. Mais na kota ta na famille oti. Mais nzamba limbisaka mena ozana pose présence ya na ye e yandi. Pour qu'on a kozwa ka perte ka boiti. Et simba te na zananu. OK, d'accord. Est-ce que vous se calmer? Oui. Merci beaucoup. S'il vous plaît, bako tselanga ndeko mobali. Toko tselanga ndeko mususu. Presence ya mobali na yo to te biso to yeba te mais toko tselanga ndeko to mekato ndeto sabwe to saka na ba démarche ko zo ba enquête. Poto yeba pe so solution. Mais to singa no se calmer ndeko oyo okota en tout cas ola takini. Ya yo moko pina katsa makambo wana zo ko se reprocher ne lo te. Ota famille na bino oza na bino bien sorcellerie exacte na yebelo roté. Ya msupe famille na bino yo yeba ndeni. Pourquoi okiseka baninga? Ya boso ki papa na ya azani muta misala est-ce qu'on a lobani famille na yo moko kuna na mbanda ka baza katsa makambo. Mama bana bazala pouvoir kota papa ndi mutaza na pouvoir. Mama zala ne lokote. Bana bazala ya papa. Tant bazo kende, parce que papa mutawa pesa nzela ti. Nana yeba ndeni. Eza eza likambo ya nini ya nini to tala beauté likambo ne to solo la boye eza likambo ya mama papa le kino moko e ba na mbanda pas biso lukuta mabe to kanga na identité masangambile epesama likaso mama apesa nyonso mama apesa nyonso natambola ezata pa basala nzambe nyonso famille na bazana problème te na famille maman na yo na famille bazana problème moko te mais ba yebisanga ba vérité nyonso te ba bibiso to panzaka te to sa nini to sangisaka to tiaka lo sango nzambo osala siko maman na ko kenda suka ngona ndo kenda ka wapi malam na sa divorce boko tselande kombal pardon boko tselande kombal to meka ko yeba ndeni to ko sala ya yo so confirmer que sango kenda na mboka kuna oui OK d'accord bonjour. Otalangai. Otelangani. Mama. Nini? Mama. Panda nani? Wani tikibino nanda. Ndaku, otikisa nda okoyeba likamone lelo a. Okoyeba monde lelo. Oyeba. Oza problème? Ana za problème. Oyeba mo alelo. Oza problème lo. Okoyeba mo. Mama lelo. Mama. Papa makambo. Na okeba pete. Oyeba mo andelelo. Pardon malembe. Okoyeba. Papa fanda. Maman malembe. Malembe. Boni. Bien. Bon makambo so nzoloba nozoyeba ngote. Bon, nazo mona ezo pesa peu moi vertige parce que natiki ba mbali na ndako. Si un problème o ezo leka na famille na ngai na ye fo abenga ngai to solola. Akoki ko ya na émission boité bon abandu ganga ke bazé po bazé melongwa ka ke non abandu le canon de émission c'est pas propre. Parce mais oza conscient que ye bazé melongwa. Naza conscient po za moi si na ngatu na bala to vanda nenda kumoko. Parce que solution ni étant que papa ouais azali moi ça na responsabilité non oyo zwaka plus de 6 maisons longwa. Solution o to za na kondima. Toza kondima ke na pesa biloko na ngani supa na bango na za ne loko mote o na tika na pa na famille na ba. Te wana isa problème te bo pesa biloko nyonso de sala ndeni. So pesa biloko kanga munoko na yo. Kanga no papa moi même oh papa. Kabisa munoko te c'est quoi si c'est comment ça ma kanda? Nga kwa manquer en émission. Na benga kiyo po ayo manquer en émission. Si qu'on a lobby boy, est-ce que moi sinon yebi banda kala est-ce agit ça bon? Basé melongwa na katanda, est-ce que ça loba non attend eux?
il faut qu'on ait une réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes responsable de baser minene longwa? Na bala pour na longol c'est basé miti. Na bala te pour ndike ke na sale ba buso bananda kuti. Na bala ta ki mobala bala ka mwasi. Elle est ndeko yeba. Bena malamu tozana na yina. Mutema eza sanduku. Sanduku oza sûr que basé mo ebimaka yo yebi toza innocent na musique no salaka okenda ta na singaloketo ya te basukolo te babwakelo makasa te eloko moko te oza conscient. Maman journaliste. Oui. Peut-être okoki kota liboko na ngai. Naza ni njoloko ni non ni eloko te. À part musique na ngana na nzela musuna sala te. Donc à part musique na suki kawana. Mais ce que yo zoloba bongo mais leki ti mo sino so sika bongo pesa makambu o yende kono mo sino kanisaka abenga ki leki ayaki awa leki asa ko prouver que yo simbakisi. Leki o ngai. Dis merci. Te papa pardon. Papa. Pardon. Bon, non. Attention. Fanda, pardon. Mais te ya lobi ke sango se tambola na mboka na bino mobimba yepa yo karango. Peut-être que ngana na lobi na hote na bi que non selon na bote yo mto zwanga me na lobi que non mama bino otika obeta musique yo linga obeta musique kaka ya mwana baso suspecter yo ke yo maman journaliste ndenge yo pona musala yo ki journaliste donc ekota yo pena esepelisaka na kosala yango ese mutu mo wako kiko yake ya longolo otika kosala yango esa o yo pona ezanga na pona musique na mona ke vi na ngeza musique si bazoganga bango baliaka na musique babota bazo ko baliaka na musique ce faut ça la bankote ya kolia bana papa pesa mukongo na yo mais ça moi matiti ya bokoko ne mabeti de na yebi makambu ya bokoko te na yebi eloko te na betaka musique ya mboka mais na yebi makambu ya kosimba eloko te o nonga chokola nga mai na yebi yango te mama mama ayebi yango opesa ngai kaka opesa ngai kaka lelo vete nde koyebana papa libala nasala buzoba nde nazo na mbandaka na na kisasa eza te fana natika kuna na mbandaka na kisasa na ngai nakoma kaka meta makoma loba likambo nga na yebi te na osepela na ye na betele mako naleki oyo ngai otinga ye ngai alobi verité ngabe babengi nga komi yo ndenge oye awa bapozi nga bakestion selo nde nayokaka na mato ya bato nde ye bayokaka nga nayokaka ngo eza verité ekoyebana merci nabeta lisolo te nabeta te mpe naloba pe te nabeta te na mwasi mabe nde mobali mabe yo nde mobali mabe yone mobali yone ndoki ya mobali peut-être baziengo elo mais ça yo moko esu oh papa ko kwa kise su mwasi na yaya mais yo papa yebi pardon osanye lote atefona ngeza sambela nzambe na sambeli pena nzambe lelo mkola suka nde tokabwana te mama tozokabwana mama mama soka bana na mona kama mta famille na bango ngapa nza posa bana te nana posa bana aje ekende mama nakoyoka te 6 soki 7 basi beleti baninga no tokona bombala bakoli basisi badipe ko ngana no ekosimba te na bi ekosimba te lelo ndekane ekosimba te papa ngapa siteba ko zaki mobali mabele ngana liyote na lingana liyote papa ekosimba te okondane nga pamba okondane nga pamba tokabwa wana yo toza même chose ekosimba te na boyi toza ndenge moko nga na yo lelo simba te nasala mabele nyonso nasala mabele po nini yango baninga na nga nyonso bana bakoli nga nazalaka boye babenga nga ekomba na nini
Simba te, Simba te. Ok, Simba te. Mama tika baki papa baki ko bana ngam tambana ngapwani none bataki sasa ne boza malamu none bataki sasa papa miziki yango bana zo ko bana ngai na bana nga na libumu na ngai papa esikali kai te mama ngana to kabwa na papa se calmer Simba te na boya ngo bonjour l'homme de Dieu Simba te bonjour. Pardon, et Simba te vraiment. Maman, ni nyango. Maman. Bana na mbote na ngoyo. Maman. Ya nini? Mama na yoka te na yoka na pasi mama. Na yoka na pasi. Na sela kama bele. Na sela kama bele. Pardon. Pona ni? C'est calmement. Tokotisi musala nzambe. Ezo senga pe ozona pe kimi. So yo fandi kimi atata musala nzambe o respecter te. Na yoki mama. Papa Nayambio. Amen. Oui, on a présenté Bino, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Gilles. Je pense qu'il y a 7 points. Oh, et Simba, Théo, Makelele, Wanini. Makelele, n'a reçoit et puis ça a une solution. Vraiment. Moi, je pense qu'il doit engager Makambo ne pas y entendre parce qu'il y a quelque chose apparemment qui ne marche pas. Je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, Papa qui derrière la caméra, on a dit Makambo surtout il est awa. Maman a vraiment un souci ébélé. Dans la place plus de 6 ans, ils ont facilité pour perdre un mot avec toutes ces tensions en amour. Je le comprends, mais étant que l'homme de Dieu, parce que on a un petit frère. Merci beaucoup, maman aussi. Avant de commencer, est-ce que tu as prié? Problème. Merci beaucoup. Prions. Éternel Dieu, nous allons te pécher. Merci. Merci pour le moment opportun. Oh, tu es en la présence de nous, éternel Dieu, à travers cette émission. Éternel présent, Dieu de toutes choses, Dieu de toute capacité. Nzamba bomoi, tika été émission Oyo mo santo Israël, o tokoloba épée sur le komo. Lorsque ton esprit est orienté biso na nyoso o tokosala. Merci Seigneur Jésus-Christ. N'a eu possession na o esika. Éternel Dieu, éternel tendre Père. Que armée céleste na yo, éternel Dieu va accompagner émission o lolenge sengeli. Là na yo joa possession na émission oyo. Force mon côté et travailler aussi longtemps mon salle na wazali awa par le nom de Jésus-Christ. Aux anzamba bomboy. Merci éternel Dieu de grâce. Amen. Maman Wichi, oui. Par rapport à Sikia Bandito, baki yango lokwa mosali ya Nzambe. Et lo mo teko utaka boimba moko mama bando sopa bazemi la 6e. C'est impossible. Ce que lo moko ezalité. Déjà nazana quelques questions ce que vous permettez parce qu'il y a une émission bino bato tuna ba question mais ce que vous permettez na retourner ndeko mbali quelques questions ndeko mobali mama na waya kana ndako nayo bon aza mama na ngati okoki lo bani mbanda ya mama na ngati ah OK mbanda mama na yo oui. Merci mbanda mama na yo oui donc deuxième épouse ya mama papa na biso aboti nani aboti nde ah boza ba demi frère gloire à Dieu OK gloire à Dieu mama na wa aboti aza mon maman na nga akufa merci Jésus mama na jour ayaka na ndako na yo mama na yo parce que atade ya mama na yo nini o ayaka nango donc ayaka na ndako na comme autaka mboka ayela biso ka biloko ya mboka comme nini biloko nini mayibo mafuta masangu mafuta mbila c'est ça oui mafuta mbila OK na bikedi na bikedi OK mafuta mbila bo utiliser yango ndeni bo melaka yango bo salaka na biloko ou quoi on passe mafuta mbila to salila kango
kolambela bandunda bapondu kosoma biloko mosusu wana esengaka ebalamba na mafuta mbila nde tobanda osala. Merci Jésus. Maman Wichi. Oui. Non, c'est bandero. Ouais. Place au biloko. Ah? Lobanani? Maman nyonso ebandaki wana mama oyo ayaki na autai mboka aza mama ya nani? Aza mama na ye. Sikoyo mwana azokoakize mpe ya mobali ke loko akota na monde ya miziki mama autaki ata mama na ye mais ça problème aza mama na ye sika na msala nayoki basa nayoka yokana biso longo eza important bazwa solution na trouble te oza mposo ozwa solution papa balobi so moni ndoki bele ouais oza en raison so bele oboni ndoki bele mais na kati ya spiritualité batelemaka te faut prier batelemaka te po bunda pardon papa nanga nyonso ebanda wana biloko euta mboka excusez nga pasteur excusez nga c'est soulagé non OK mon frère fanda OK wa c'est soulagé ozokende wa mama fanda wana ozokende wa okoki kobanda tikana vanda kimia ndeko en tout cas tosengi yo pardon tosisamaka obongo obima okende. Ouais, merci Jésus. Maman Wichi. Oui papa. Ndeko mobali oyo asala musala na ye sans kisi. Musique na yabita kazana na kisi. Mais omoni auteur ya makambu nyonso oyo bazobika na ndako na bango. Eza mo. Il y a des madame, oyaki, s'il vous plaît, yokangana. Nabi, s'il vous plaît, yokangai. Oyaki awa pour nous trouver solution. So ça lena ndaku makambo oyeba kianguti. Permettre musala nzambe o aza ko représenter nzambe na sena moyo. Yoka na kimia s'il vous plaît. Maman nayoki. Oui, l'homme de Dieu. Maman zwa zwa pena kimia, zwa kimia. Maman Wichi hotel ezali. Ndeko mobali eloko ni mission nini maman na ya pesa yo. Elamba nini yo zwa ya mwa motion. Ah, mission. S'il vous plaît, maman. Loba, sautez. Non, papa, makambo so c'est des choses spirituelles. Et ça, maman mouli, moi, t'as beau bêtiser à ne pas trouver solution. Yeah. Eh. Sona Loba. Ya liboso na c'est mon pardon. Limbisa mama. Place oza na c'est mon joie. Place na motema no limbisa nga. Eza na volonté na ngate pasteur. Je sais oza qui manipuler. Que j'ai la volonté de l'âge. Donc on s'abose. Ngai, nzambe na ngai. To batindila kioka. Eza na volonté na ngate. Neti na nga mungu. E bano tsana nga pasi. Mais vu que bauti na ngai na na force tu ya osala te des choses dans ces na na force tu ya osala longo te des choses yaza ya na kolina e jamais ko sala ma mais ozwa pelo kona yo yebi oui OK maman le to ya ka awa ti batina nga a pa dans ma casse. Batina nga mission. Batina nga mission à cause que non ya bomenga papa. Ya bomenga papa. Ba bi que non vi que biso côté na biso de botami belé. OK. Ya botami yemoko. Nde mama mona ki que non bomengo wana. Elle est kamingi côté ya grand frère. Il t'a so dirigé. Oui. Bino bo soir raté. Oui. Ya ngatinda ki ngai. Que non côté la biso de zebele ya zaye moko siko babi ke no comme si ya konza biloko wana et puis biso nyotso toza na mboka ye kamuta de ma vie
yango batindenga mission mama ti ayaka ndati nenga ke nona do chaussette na na su mama nde bango mutu ba utiliser ngo na mboka ke mais na volonté na ngai na posa ya na mabete pour kolina ya osali déjà mabe ya mama wechi raison ya bana na kata boyengo ani sani kasi bamoni keno soki keno abando bota héritage wani ezala epa bana mama akokati mama tika toka mama tika kosimba te mama bana na muna bango su wapi nakomona bango lisu wapi nini yango boye kwani kombala kaka isipona misiki ya panda kuno telema pardon pardon nakotiela biloko nakosopela pantalon nakosopela nyonso nzoka ndono moto osala nga boye mama na kamwe pardon siko batindaka ezaka kindoki te mama eza kindoki deja toyebi ke makambo esala bino pasi mais bo se calme mama wechi asa ndoki te ok azali nde envoyé bautilisaka ye bamanipulaka esprit na ye ndenge asa bongo nyonso baoyebisa sala aza na obligation osala normal eke bapratike wana ayebi yango tout petitement ya mama ezalaki mpona koréduire ye bana po bana azala asimba ta mwana ape ezalaki mpo baluka babloke ye mais mama wechi makambo oyo makambo eza ebele te pasteur Gilles s'il vous plaît on dit du fait que Zoloba et qu'on empirer ouais, c'est ça. Encore de problèmes et tout ça, des tensions. Moi, je pense que ce que tu as déjà dit, et ça déjà important de la part de l'Éternel, que Dieu nous pardonne. Soyez-le à fait pour moi, Toro 4 connexions, mais que Dieu nous pardonne, comme la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tout ça est grâce à et ça là pour que vraiment, quand tu vas encore avancer, vous allez moins compliqué, tout s'est calmé. Je pense que Boyoki, Yaya Azara Lekinayo, vous avez bien raison. Ce qui peut pour ceux qui ont des réunions surtout, aux commissions ya Yomoko, au Bosani qui est bango, il faut pas survivre. Au titre de la bango, il est roté, aux ans à soi, mon côté, Yaya, s'il vous plaît. Donc, on a raté pour le lobby, tu as que tu as sa bango raison. Mais faut que tu rapport ni oyo yo moko zo fungula po batu baya kokota. Tangu yo qui m'appelle na kokyo ngate ki aya vanda. Mon frère, ozwa ki ye na condition yo za ki tenga soye na mosi. Ozwi na condition pour moi si na yo hôpital ebisa ki akosa su misala ya makasi te. Mais soki za ki ke moi sa za ki makasi ndeko linga ya Kishasa. Tant que bino bozoye bi ke botami na baleki ata bazaya ba mama misusu ke papa a reconnaîtra ki batwana. Pourquoi vous repimez la bango héritage na bango? Bo pesa bango ya bango pour la bango ba koli. Te koli wana c'est ça. Batindela ka bango. Bango ekendaka. Mama to mengani mnasala kande kuna te. Siko amana eko ka mobana ngando kende mtali anga bana. Siko yebisanga siko. Na loba nini? Kasozaki pressé te. Nazaki pressé. Quand nazaki pressé pour demander ko tuna ye. Ya bando yesanga ya bando ko pekisa ye milimo ya musique. Abanda ko yoka te. Siko lokona okipande ko na ye moko. Non sani na kondima mbala moko. Kasi vérité siko oyo yoki. Eloko malamu ya kosala ezali bo bolanda nzela nzambe. Amen. Eloko eza ya mutu ya bino siko. Eske totindaka. Mais porto efungwami yango wana. Oya motu ya pe mbale fo bo sala. Boluka elongi nzambe. Na bité pasteur juste que tu as un mot. Oh ouais, et ko zangate, ndeko mobali ndinga zabo, c'est un serviteur de l'Éternel. OK. Donc il faut azana obligation kata basuki na parce que il comme moment offenser la nzambe. OK. C'est soit ça l'inzambe te ou ezali mokie. Pas na kosenga pardon. Oui maman. Kolo alimbisanga na nyonso esi koleka awa ke na makanisi na ngai kezaki mobali na ngai nde mutu abande kolexela nga bana mais ezalaki na sensi mususu mama bokilo atinde na kebiso envoyer de sous vêtement na ngai ebunga kana ndenge ya Nzambe alimbisa pe alimbisa ngai na nyonso esi koloba ma awa. Merci beaucoup.
Merci beaucoup reconnaître aussi mobile no pardon mais botika été a besoin pasteur Gilles bon pour naie ndeko na biso en tout cas azala sincère ali kana délivrance à confesser de vrai soka za sincérité et ko makambo na ye mais soka za sincère to ko intervenir moni to ani mission quand mamoze bele to ko bango ate to bango na sima ndeko mobali Yesu Kristo oloba azali nzela ya solo pe bomo soko taili obika so ndimeli ye obika ba vi wana musala wana ya kozala envoyer moni ke futeli ote hein soko za sincère nzambo salo grâce au kangola. Donc voilà, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Bayaya, ou ya qui solution en tout cas ça s'est manifesté de sa manière. Ba profession musu surtout ba ligne de conduite musu. Wana boswana musala nzambe si ma caméra. Yaya zala sincère s'il y a quelque chose pour bombi pour na pexi musala nzambe parce que ça va empirer la chose ici et ça a bien été. Nzamba pa bolabino bande konyo surtout Bolandi biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci je pense beaucoup, que bokena bandeko botikete bobwakete bozongse na mboka te so bobike tozongse na mboka alebino botika lo sambela te bazali yana ba identité na bino kuna bosali lorote c'est mieux ça nzamba za faut balandela ba prière na ye faut peut tous à la mon côté bandeli ni ko elekisi eleki toujours ma famille ezo ndenge tout ça qui beaucoup ya papa l'accès biso bomoko merci beaucoup. Tika ete nzambe apambola bino soki Christ azongi te ngana bino tokutani balasi. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda kambongo na ba famille po ete basombela biso balopango na sima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba ozana terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona ba terrain na biso eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango et bongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosanité tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.